vraie prophétie et bimaka pour édifier. Yami balé, vraie prophétie et bimaka pour exhorter. Yami ça tout vraie prophétie et zobima pour consoler. Tout ce qui a yé la prophétie, il faut aya ko tonga bomo na yo. Il faut aya biso loko ko tonga vie na yo. OK? Même si Dieu par exemple veut te reprocher, Dieu a reproché à modèle tout monde l'a raté. Oh, hein, ba prophétie belé, le monde a car makamama be, okufa, kaka ba kangio, ba ngaki ba bomayo. Donc il n'y a que des mauvaises choses. On dirait prophétie monde a car mauvaises choses. Un vrai prophète, il doit parler de la part de Dieu. Bonabaka boy. Colonel Bananzam. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. C'est notre devoir de vous informer. Bonjour mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Vision ou Réalisation avec Judith Ndombas, la grande juge de la presse congolaise. Natondi bino botonzi. Yakoe bete boza e belé libosa batando ike na bino pona kolanda émission na bino Vérité ou Réalité. Vision et Réalisation ya moko la moko et pa wapi bozi biso la tondi botonzi. Mokolo alelo toko yamba moko pona bino ya basala nzambe ya République démocratique du Congo. Et longo na ye toko beta penda masolo makasi parce que biso na Vérité ou Réalité tozalaka wana pona koluka kokundola ba sujet oyo etungisaka bino o esalaka ete boye bakate tina ya makambo mais biso tozalaka wana pona kosala bino esengo kolongola makanisi na bino komema bino na vérité. Et longo na je dis nde toko beta masolo na passer pa wapi toko lobela si prophétie boyoka ke belé ya ba prophétie o epesamaki awa na République démocratique du Congo topé partout boyoka ke lolenge ni prophétie et bomisi tozala ki pena moko ya basala nzambe na plateau boyoka ki ndenge expliquer ki pona prophétie lelo to yambi moko ya monene susu ya mboka na biso na longo na yende tokobeta masolo pona prophétie selo ba prophétie nyonso ezobima awa na kati ya mboka na biso esengeli boye bete pasteur o to yambi lelo na kati ya Vérité ou Réalité kombo na ye pasteur Jean-Louis Lumena Kambo le cargo de la vie surnaturelle to ye kokuta na kati ya église na ye bazobenga nganga. Ba pourquoi azanganga pourquoi bazobenga nganga po yango nde toye kokuta awa na kati. Bonjour pasteur Jean-Louis. Bonjour maman Judith. Pourquoi bazobenga pasteur nganga po to binganga eza kombo babenga banganga kisi eza kombo banganga basalela na mokili mais to na kati église to yoki babenga pasteur Jean-Louis Lumena nganga. Peut-être yo suiga na nganga fallait que nganga nzambe. OK? Na bosse babengi nganga nzambe eza be interprétation ya oyo na français babengi sacrificateur. Kolo alobi na mukana na nzambe na Apocalypse 5:10 alobi boye. Il fait de nous un royaume de sacrificateurs, n'est-ce pas? Et nous régnons avec lui. OK. Ce qui est un royaume à sacrificateur. Wanende eza objectif ou nzambe azana yango. OK? Et une kolba été tant wa bengi biso a sauver biso azana finalité moko na biso elongo. Et finalité na biso o nzamba azana ngo biso bato biso tondimelier eza toko ba sacrificateur. Na mulongo ba sacrificateur ezana ba catégorie. OK? Ya ba sacrificateur. Mais totel magana sacrificateur kolba ni nganga nzambe. Et un nganga so ba bengi nganga nzambe donc ezali ka moka mateza lokwa muto bengi nga sacrificateur ma bengi na lingala.
Mais pasteur, je me dis que les autres salles qui battent sur bazala malade pour te dire que nganga zala nganga moa zala na selembao nganga moa zala na kaluka mais tout une église nganga je me dis que koko bangisa battu sur ba pousse na pembeno. Mais tout justement, vous savez le diable dans le monde naie balinga ko récupérer d'abord babilo ko zala ki abana nzambe ba mi approprier nango pour tango ba nzambe ba ko ya obe batangi yango e comme lokola bazu yango epai na satana ou bien na monde amwe satana ki nganga et Banakande Nanzambe, les grands souverains sacrificateurs. Ok? Donc, Nzambende azanganga munene avant banganga nyonso. Ok? So tayi na mukana na Nzambe na Daniel. Ba benga kape ba oyo bazaki lokola ba nganga Nzambe ba ye ba sali makamo na bango. Mais ba benga kape Daniel aye, hein? Asali oyaye. So tayi likambo ya kisa Élysée. Hein? Élisée topé Élie, na 450 prophètes de Baal, ok? Ba benga ki banganga tse banganga ya ba kisi consort, mais ya ki lokola nganga nzambe, oyebi pe likamuni ya salaka et omunsa nguya na nzambe, asenga ki moto ki tapé moto ki taki. Donc les hommes de Dieu, comme les enfants de Dieu, sont appelés à être des sacrificateurs. Bunganga nzambe. Ok? Et ce qui est un enfant de Dieu, atteindre le niveau ya Bunganga Nzambe, on a toujours atteindre ce niveau où Nzamba lingela qui est. Pour autant que bengi biso le bitoko ba royaume des sacrificateurs, le royaume ya Banganga. Il faut tout ça la Bunganga Nzambe. Merci beaucoup pasteur Toko Banango, mais si je n'aime ça mon na mkwalo toto lobele partie ya ba prophétie parce que tout le monde a prophétie comme tellement makasi a na kata mbuka na ba prophétie zo bima par-ci par-là, mais en tant que serviteur à mon ya République démocratique du Congo, pesa biso explication pour la prophétie. Prophétie est vraiment nini? Prophétie koko bima na tan nini? OK. D'abord tous na prophétie égaux à la don. Donc comme dont il parle en langue et consort, dont il y a prophétie. Mais aussi, tous en a des prophètes au bazar, don ministériel, c'est-à-dire don du ministère comme prophète. Ok? Mais je voudrais dire une chose. Parmi les dons, il y a ministère, c'est-à-dire il y a 5 dons du ministère, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, tu vois là, prophète. Ok, na 5 dons du ministère il faut oyer bakeza na don du ministère oyo satana elinga ko utiliser mi avant de répondre déjà don il y a prophète na ya docteur parce que ce qui le diable réussit à utiliser un docteur ou un prophète c'est une très bonne voie pour na égarement ya bana nzambe. Il est difficile à utiliser un évangéliste parce que l'évangéliste prône le nom de Jésus, élève le nom de Jésus, il n'a que le nom de Jésus, c'est compliqué. Il est difficile à utiliser pasteur parce qu'il a la passion, il a la mission de paître, c'est un peu compliqué. Il est difficile d'utiliser aussi l'autre don, mais à utiliser les gars mingi na prophète, na nani, na docteur. Tous ont ce qu'on a la prophétie. Un vrai prophète, il doit parler de la part de Dieu. Il ne va pas parler de sa propre part. C'est-à-dire à Vandi, Natongo, à l'amour qui peut alobike, l'élo, nazo prophétiser. Moi, personnellement, dans la Bible, je dis que c'est faux. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est là d'abord les vraies caractéristiques ou la vraie caractéristique qui a prophétie. Il faut Moutou prophétiser de la part de Dieu, à la pousser par l'Esprit. C'est-à-dire c'est l'Esprit qui va déposer un fardeau sur son cœur et à pousser à l'oba. Ok? Namukana ya la Jérémie, la Job, bazo démontrer que Moutou a yoka kayamba ki fardeau, na fardeau ayamba ki akoki comme contenir parce qu'il faut à l'obatique à la l'aise parce qu'il avait un fardeau, un message déposé sur son cœur, il faut à lâcher en haut. Donc c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes doivent parler de la part de Dieu. Il ne faut pas oublier que dans le domaine où on a ba onza bengi ba audacieux. Alors
Ils ont prophétisé, mais ils ont mais tellement na audace. Et si tu remarques, dans le domaine des prophètes, il y a beaucoup d'audacieux. C'est-à-dire des gens qui ont vraiment le courage de dire des choses parfois à imaginer, ou bien et puis à annoncer à lobby. Et la vraie prophétie, on la reconnaît comment? Surtout dans le Mukanda, il y a 1 Corinthiens 14, verset 3. Bazola kisake, ceux qui m'ont prophétisé, a prophétisé pour atteindre 3 choses. Ok? Vraie prophétie et bimaka pour édifier. Yami balé. Vraie prophétie et bimaka pour exhorter. Yami ça tout vraie prophétie et zobima pour consoler. Si vous passez à biso, tous les gens nzambe te toye bandenge nini ke vraie prophétie et bimi pour conseiller. Pe toye bandenge nini ke pasteur o azoloba to prophète o azoloba azoba pena ko te pas parce que tu comprendre te. Mais justement, il faut vérifier prophétie naie au travers les 3 éléments. To vérifier on est pour ba ka ke kolo alobi. OK, et aussi toujours dans le domaine de prophétie. Nzambe alobi bo vérifier, bo bangate. Donc, tout ça, de la part de Dieu et qu'on sort. À banque, ça peut être. Aux gens ont droit à non, ça va. Nayogi prophétie, non, mais nous analysons à partir de 3 éléments qui caractérisent la prophétie. Premier élément, il faut exhorter. Ce qui est exhorté, il faut consoler. Ce qui est consolé, il faut édifier. Donc, il y a 3 choses. La prophétie doit passer par là. Il y a 1 Corinthiens 14, verset 3. Donc, exhorter, c'est quoi? Ou bien, tout banana édifier. Édifier, c'est construire. Ok? Comme l'édifice, ça sort de l'édifice. Ok? Édifice, c'est un brique, bazotonga. Donc, tout ce qui est la prophétie, il faut que tonga bomo inayo. Il faut ailler biso loko go tonga vinayo. Ok? Même si Dieu, par exemple, veut te reprocher, Dieu a reproché à modèle tout monde l'a raté. Oh. Hein, ba prophétie belé imuna kaka makambo mabe kaka okufa kaka ba kangio ba ngaki ba bomayo. Donc il n'y a que de mauvaises choses. On dirait prophétie mona kaka mauvaises choses. Oh, la prophétie peut aussi être envoyée par Dieu parce que nzambe wa ebi mitema na biso ebi bomo na biso ebi ba moment aux traverser à côté da prophète na me ayekaka ko alendi sayo ozana likambo nzambe sololi alobi ete na likambo ikampiko. C'est lui qui va édifier. Donc, il faut tonga bomona, il faut tonga foi na yo. Au cause de la prophétie, il faut bomayo, il faut détruire, il faut décourager, il faut bangisa yo. Non. Tout ce que la pasteur, tout ce que la toka ki biso nyoso évangéliste Roger Baka aibisa ki pasteur Moïse Mbi ke yo kalato okufa donc ayaki na télévision biso peto yambaki alobeki ke non kala mito ko kufa za ngande kolo alobi na ngakolo ebisinga na yebise to mona pe maman moko bimena télévision alobi apekisa biso to ka banzemba Moïse Mbi apekisa biso to ka banzemba Mama Kalambai alobi ke prophétie on nzamba pesa kata ke serviteur de Dieu ni no kokolo ba par rapport à ngo ngana oloba kaka bwe nazonga ali amolobaki nali okota na jeu anate ya otanga ba kombo ba to consort. Moi je donne biso ne totangi na biso. Ah OK. Si konga na opesa ka ba élément caractéristique il y a vraie prophétie. Élément caractéristique il y a vraie prophétie ezani ni na lobby exhorter, édifier, consoler. OK? Donc d'abord, il faut édifier et tonga. Voilà les bosso. Soit egoki ko exhorter mutu. OK? Ko tindika lisunini liboso. Ko lendi sae. Tala continue na ko sala boye nzamba ebilika mona boye. Donc il faut mutu tango yoki yango. Il faut azwa soit exhortation na kati nango, soit il faut azwa édification na kati na yango, soit il faut azwa consolation na kati na yango. OK? Donc quand Dieu parle, même s'il parle à quelqu'un, il lui parle toujours avec l'amour. Au tala par exemple dans Mukanda na Apocalypse temple ici ka o nzambe abanda ko reprocher bat mususu. OK? Na ba église o nyos tutani na nini nani na Apocalypse la Odyssée tout ba église mususu. Au moins nzambe zo banda d'abord par annoncer la bonne chose que cette église faisait. To ebiki ozana mulenda boye. Mais c'est que j'ai contre toi. Donc Dieu, quand tu le parles, il ne parle pas comme un homme. Il ne parle pas pour venir détruire. Il parle avec amour. La prophétie, quand elle vient, elle viendra aussi avec une part d'amour de la part de Dieu. Donc, il y a un
Bon, je ne dirais pas qu'ils aient Nzambe, parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont Nzambe, Nzambe pas un message. Ok, il y a des gens qui se sont levés contre des dieux directement. Ça, c'est une autre chose. Donc, en gros, le bataille est faux, est vrai. Muto ya magi prophétie, il y a muto justifié. Ok, mais ngai na pesca les 3 éléments. To boy na biso te mais yo za pe manko ya bango, oza déjà oza pasteur na kati église, oza déjà musala nzamba munene na kati mboka na biso. Ezaka question to tuna parce que to monaki ke eye na TV comme ya bendana en tant que oza pe papa pa na bango parce que to mo déjà ke na âge na ministère mso bango bazana nu bana. Yango to tuna en tant que papa eloko nyoko ko loba pona ngo. Bona loba ka boy. Kolana loba na nzambe. Soko zana likamona ndeko na yo bengaye so anaye. Donc ezala ba onyo so tangi wana. Na kozala na vie na ngai en tant que moko ya libota ya bana na nzambe na ko préférer na benga bango pe na salaboni na so ana bango. Voilà elona ko ça. Wana eza makambo to solo en coulisses. Et quand la prophétie annonce la mort de Gozala pona bilomi balé, donc mucho ba repé sa profession ana soit il est mitali à gauche temps et se repentir causons les personnes en Zambie, donc comme aussi ceux qui a sali bokeh bité, si c'est vraiment une vraie prophétie, donc ce qui est énoncé viendra. Ok, mais je crois que la prophétie est avertie aussi. Ok, avertie aussi. Tomoni Natangwa Jonas. Ok, Jonas tango Zamba mona qui peuple na yazo tambola malamute consort atindaga c'est Jonas a kende ko annoncer pendant le bête voilà Zamba lobibo lobiboé. Na TV pasteur. Ayo pa na TV pa bo lobi que c'est Jonas ayaki na TV ne d'autres moment la lelo. Ayaki na TVT, on a tous akati na principe comment les choses se passent. OK? Pas nécessairement na télévision. OK? Mais comment gérer makambo lokaka ba fali ba gérer makambo na pas na bino comment gérer makambo lokaka ba fali pa lo ba na faire fois na TV pa lo ba ke na ngai na bungisa ke loka boy ngai eloko na ngeza lebe mais to mo na ko pe kati na bino comment gérer makambo na TV oyo bi ke kola lo ba ki na lo babo ozo mo na ote d'autres pas. Bon, c'est pourquoi je n'ai pas voulu j'avais dit à un certain moment que je peux appeler mes frères, il y a des choses qu'on peut parler en coulisses. C'est ça la sagesse aussi, on n'est pas obligé d'exposer les choses dans l'Ibanda, mais ici nous sommes dans le principe. Principe, il faut prophétie et exhorter, et consoler, et édifier, mais aussi ça peut avertir. C'est à lui de voir maintenant par rapport à mon marché libosoya Nzambe. De toute façon, ceux qui vont annoncer, par exemple, le Koufa, par exemple, le Koufa, j'aurai le temps de prier, de rentrer devant Dieu pour savoir quoi. Ézéchiel, il payé. Il a parlé avec son Dieu. Jonas, Batindaka a annoncé, tant annoncé na bateau peuple d'Israël, Bayokaki, Bazonga Liboson ensemble, Babondelaki, Oyo Jonas Alobakeza, Oyakate. Donc voilà. Merci beaucoup pasteur et le ronyo kokoko loba na bato bazolanda bato bandima ba prophétie bato bazora prophète tati na balabala bato bazora prophète na wende avant to kota na tema munene na moni awa on a senti bena ke awa ndeze sika banganga mais avant to kota na ngoko loba nini na bana na nzambe nyoso o ba olanda o bandima ka lelo prophétie to e bate bomaka so lalo la muki o nzamba le biso ndo tie caméra na kalate ko ya so sali kibete ko ya bo kama peke ko ite mais mutalobi na bino kaka na lobi na repesa ndagisa ba ebele ya bana biso tozo encadrer ba yamba pe batu ba kutana pe na mususu na nzela ba mususu ba kina pe na banda kuna bango ba annoncer pe ba makambo etikala ko salamate. Je me souviens l'un de mes collaborateurs un soi-disant prophète aleki nanda kuna ebisa bilelo soko bimi au sala accident. Mais heureusement au taille ko l'enseignement sur la prophétie. Na biloko misato kaka a vérifier ngo partir biloko misato al bino ngana zo bimalelo. Et za mukolo abimaki atikala ko sala accident te contre joana. Abanga ete Juro ngo apambola mai makasi. Parce que kokufa ya la passe, mutaye biso pala kende okeboke kufa. Okolala te. Kufa eza pasi pona muto amirengela kite. Na muto sa yambi Yesu Kristo ezali ya mona pasite. Parce que au Bible le bi o ya kokufa kati na Yesu akufite mais akozana bomoy. Donc kufa ezali ya mona pasite. Merci beaucoup pasteur awa toyo romona awa na invitation na yo savoir travailler le cœur et l'esprit de ton homme. O lisanga ya banganga pour tout monde appelle banganga mukti ba travailler ba match
C'est quoi toi mona awa savoir travailler le cœur et l'esprit de ton homme. Pas ça. Oh makambuto. N'est pas banganga pour nani parce que bazo kanisa et pas na banganga ne ba solution très rapidement pour le pas na nzambe. Tout monde en route. Mais c'est ça illusion. C'est ça illusion. Ah vous bon? savez, makam na nzambe faut que on a dimension na ngo. Moi je dis nous sommes des sacrificateurs, OK? Donc il faut qu'on mette ça niveau na yo. Notre Dieu, c'est la première chose qui travaille nos cœurs. Na Bible ya tomoni bazoloba ba roi na ba sacrificateur na ba peuple tango banaki ko babaneko to sel bana nzambe nzambe alobaki na ko simba esprit na bango pe bakoto sanga. Alors soki totangi verset wana yiko banini nzambe yemoko a travailler cœur à bato po bandimai. Soki ton lelo tondime na Yesu Kristo to pesa bomo na sepa na Yesu to tika ba mabe nyoso ebele na bato bazola nanga ba tika ba mona penza ki ba changer par rapport à ndenge bazalaka ti lelo ba koma bato mususu osomona te il y a une opération qui s'est passée dans leur cœur. Parce que na tumbo lo mwamuke na tumbo mwamuke oko travailler pe match à vita. Soki na travailler match à vita. Parce qu'il ne faut pas prendre les choses spirituelles, les choses bien de Dieu, comme ça, là, on a biloko à prendre. Mais bilo c'est banganga. Mais biso toza banganga avec l'objectif de servir le peuple de Dieu. OK, vous comprenez? Je ne peux pas prendre ce qui est de Dieu pour l'utiliser dans la futilité. Vous comprenez? Donc, je dois savoir comment utiliser le pouvoir de Dieu, l'onction de Dieu. OK, je ne peux pas l'utiliser dans biloko à pampamba. Que savoir travailler le cœur et l'esprit de ton homme. Aujourd'hui, ça passe soit non moi que basse ba comme tétivier. Nabi hein. Bako koma tétuté. Au contraire, bako ba ko maîtriser mibali na bango. Est-ce que bi ke mibali baza exposer na tentation ebele. Talaka ndenge basi ba mimaso tali na tongo. Moi c'est tango zo bima, ermo bima na décision. À la décision, démarche à décision, regard à décision, loba à décision. Donc nous sommes à Zoluka à capturer kaka cœur ya mobile. Donc il faut toyer banengeni. Moi si faut y banengeni à battre la mitema, battre la motema mobile na. Donc battre la non zototé, ko battre la non zototé, ko battre la noyoto na lata kitoko na bima kitoko te mais on battre la ka cœur ni esprit. Non, c'est-à-dire moi si il faut la ta kitoko. OK, ngana zoloba ao que les hommes sont exposés. Il faut qu'on protège le cœur et l'emballé. Non seulement protéger le cœur et l'emballé par rapport à Moussoussa Libanda, mais qu'on peut aussi travailler le cœur et l'emballé pour aller. Vous savez, Bible le Binini, Marie, aimez vos femmes. Parce que Bolinga Mobali, na Bolinga Mobali, et moi si écocanité. Mobali, a Kolinga Lelo, mais Lobi Bolinga Bandio Kita. C'est comme ça Dieu a donné l'ordre. Il doit continuer à aimer toujours son mari. Alors, ce qui est total dans l'Ecclésiaste, parce que Bolingoza le la moto. Moto va s'ennuyer. Lundi ça monte. Alors il faut que travailler moto na Bolingo matara toujours. Comprendre? Il faut mobali à comme à niveau à langue moi si naie à comme maladie d'amour. Et ça quand la Bible la maladie d'amour. Vous savez, Bible le binini, faut mobali alinga moi si naie le la Christ alinga qui église n'est pas ami PC pour natina. Oso comprendre degré amour Jésus azayi nango na église. Parce que bah jusqu'au degré amour wana ba baloli yango entre moi si na mobali. Soko travailler mobali na yo alinga yo. Hein, travailler esprit na yo, travailler cœur na yo, travailler âme na ya lingi yo, lokola kufo simba ikisini te zama beta. C'est ngai naza convaincu te yo lobi koza nganga mais nganga il faut travailler tout le monde banganga ba travailler ba majo sentir ba travailler ba jouer na bango mutu avant les canémis tout le monde a kepu mutu ba travailler ni pas yo ba que non ko travailler wana comprendre non te. Bon ça va na lobi boya peut-être que je n'ai pas voulu entrer en détail. On peut travailler Bible boya avec Dieu nous ferons des espoirs et une kolbani soki to sali to travailler longo na nzambe to sala mamna na kokamu. Je peux travailler ce match, prier na bango longo, à condition que tous les joueurs donnent leur cœur véritablement à Jésus, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. En ce moment-là, on peut prier et on sortira avec Dieu, comme la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Ok? Parfois, je reçois des gens, je reçois les joueurs, au bazar, croire en Dieu. Bah, il y a un pasteur qui a un match. Prier pour Nanga.
je vais prier. En ce moment-là, on a prié parce qu'il y a la foi. Je prie pour lui, je recommande ses pieds entre les mains du Seigneur. Le Saint-Esprit a si ma colonaye, tant que beta beta longo nanzambe. Tout le monde est Neymar, Atiaki Bando a commis 100% Jésus. Tu vois, Azo confessé que lui travaille avec Jésus. Donc, tout ça, na condition que l'équipe croit véritablement en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Basimba na gauche, pe na droite, Dieu est au-dessus de tous. Non seulement tu as prié Nzambe à sa victoire, mais la puissance de Dieu descendra. Si vous comprenez déjà la puissance de Dieu descendra pour anéantir fétiche. Vous comprenez? Donc, il est mieux de travailler avec Dieu. Et je crois que ceux qui ont équipe n'a abandonné Nzela, fétiche et consort, et mi PC pas dans Zambé, nous croyons que tu peux participer à sport moi malam. Je connais aussi un autre judoka qui avant a qui nous ça la match naé aïe. D'ailleurs Joana akuta ingata akutaki maman pasteur. Elle dit moi je crois tellement dans votre Dieu. Est-ce que vous priez pour nanga parce qu'il passait razate. Bah prier pour naé Seigneur bima naé. Donc c'est mère pas nganga. Awa na église merveille hein. Tout au formé nganga nzambe. Il faut ba secret na kani na ka o na ko prier nini na ko sala nini. OK? Et ça tout ça nganga nzambe. Vous savez un nganga nzambe, ezamutoyo azokota collaborer dans le monde de Dieu. OK? Avec le Saint-Esprit, avec les anges, avec le monde, le royaume de Dieu. OK? Il entre en contact avec ces mondes-là pour ramener les solutions dans le monde. Vous savez, même tant que l'obake nazo prier. Si tu ne sais pas qu'en ce moment-là, tu veux passer d'un monde physique à un monde physique, tu veux entrer en contact avec un monde spirituel. Et ce monde spirituel, c'est le monde de Dieu. Donc même quand on dit nazo sambela, c'est-à-dire que nazo lingana en contact avec le monde de Dieu. Mais invoquer, c'est un mot biblique. Invoque-moi, je te répondrai. Bible et le biango, n'est-ce pas? OK? Ouais. Alors, sogi balobi invoque-moi, je te répondrai. Nenzamba lobi. D'ailleurs, tu as linga bisto lo ba plus to invoquer. Parce que invoquer on dirait to tikela ngone na monde yanani ya satana banganga ya muki. Non, et ça vocabulaire na biso fondé tout ça lango mingi. Nous devons invoquer Dieu. Merci beaucoup pasteur to komi vraiment na suka ya émission na biso oyo to lengela ki mokola lelo ya ko yamba yo pona ko yebisa biso pena prophétie zani ya biki bandeko balandi biso ba comprendre pena valeur ya prophétie ba comprendre pe valeur ya nganga wana ngate senda lobi alors pesa numéro ni awa ozoko mango kala mingi soki kaka na émission ozoko mango da ba mama na boluka na bino ngate ngana na ngakoto na émission na yoko mona. Merci beaucoup pasteur to comme na suka ya émission na biso un mot de la fin ko rozani na bato balandi yo numéro de téléphone na bato bali bazwa nganga nzambe babenga pasteur na numéro nini bakozwa opendenge nini na olobaka boye et le Seigneur Jésus. OK? Tangu aye pe moko na maloba liboso alobaki. OK? Tangu tozon dimelabi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire dès les jours où on croire au côté déjà dans le monde à miracle. Les gens doivent comprendre que tant que on dit déjà ils ont une carrière surnaturelle et fumami. Tu ne peux pas vivre avec Jésus ou vivre non, Jésus n'est pas seulement venu pour l'aspect moral. Tant que nous sommes surtout l'année côté moralité, il faut tout l'année na l'aspect nyonso azala ki nzambe anguya, il faut tout vivre naé. Comment yo sokoza malade meli kinini, roka ba feti. So yo peut yambi Jésus Christ. Il faut pas ba fait à Jésus parce que c'était un homme surnaturel, un homme miraculeux, donc vie n'a fait à la transformer. Donc celui qui croit dans le Seigneur Jésus doit savoir qu'il est entré dans un monde du surnaturel, un monde de miracles. Sa vie ne peut pas se dérouler comme un simple homme. Il faut vivre extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il a un Dieu surnaturel, un Dieu miraculeux, un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Donc on a bon mon abisso, on a parcours abisso, il faut vivre comme un miracle parce que nous sommes des alliés à un Dieu miraculeux. Pasteur Torozon, il est sous un micro, il y a tout le monde na suka, ko pesa
biso numéro de téléphone pour na baye obalika moto ke tozonga pati na muko za matière tozonga na bandeko bandolanda biso toyeba pasteur akoma na biso wapi na monganga oyo akoma na biso wapi na kama minene o pesi numéro na baye bazolanda yo. OK, avant na pesa numéro na ina loba vendredi oyo. Vendredi le 18 octobre 2019 na église Mervi tozana action kwa munene pona bana basi parce qu'il faut baya, il faut pe babala. Libala ezali kambo bunsa maka mingi mais libala ezali lokoyo to bengi institution liboso ya nzambe. Donc il faut to veiller na institution oyo. Ya on to bengi bana basi nyonso ezala ba maman oyo parce que si je tozana nguzaka bana basité na ba maman bakoya po ba travailler ba cœur na ba esprit mibali na bango mais to bengi bana basi nyonso bazana aja ko bala alité au fiançailles lobi akimi ou bien fiançailles kaka ko reporter to sala mariage tout ça ba yanano. Baya vendredi oyo na église Mervi na avenue Bangala ya Mabele numéro 7 na commune ya Kintambo quartier Salongo eza pemene à Vélodrome je crois na 70 mètres à Vélodrome à côté à pharmacie Vélodrome ba kukuta église Mervi tozawana à partir ya 15h30 19h tokoka libana nzambe pe tokozwa ngunga ebele ya prière ebele ya convoquer nzambe pona choquer bato na lobi tokozwa ngunga ebele ya ko travailler ba mitema na ba esprit ya mibali wana au revivre yango. Merci pasteur pesi numéro de téléphone. Numéro de téléphone ezali 081 99 99 220 na numéro wana eza plus facile bazo akopesa so numéro ya mibale eza 090 49 74 833. Merci voilà. beaucoup pasteur. Merci beaucoup na Bibolandi biso totoni bile botondi ya Jani Sita sponsor officiel ya émission oya Jani na lela taka yo songa mbelo babeta likofité. Donc kaka ya Jani depuis quelque part na petondi botondi. Bible bo za passer bo baxika 00243 na bato boza libanda mboka directement aux 8 pasteur. Merci beaucoup na bato bolanda ki biso et pourquoi pas na Dadi Sagi et pour la émission quelque part mobali kitoko mbongo elo opamba na émission oyo. Non, lelo mabe. Merci beaucoup à l'impresario Claude Ndombasi, Kombo Moronangaï, mais moi mobile moro tellement bien. Merci beaucoup à toi. Jojo Abiba de Paris, Babel Lingo Salasuka bien. N'a pas Jojo Abiba depuis Paris, Totondi Obotondi. Pourquoi pas dans les célèbres japonais? Les célèbres japonais Mbanza depuis quelque part depuis Londres. Merci beaucoup et pas Yolanda Kibiso Totomi Botondi. Pourquoi pas la pesa mbote na maman pasteur et pas Yoapi moi si à Mosala Nzambo to yambaki lelo maman Madeleine balobi ba resu Madeleine takoma maman Rebecca. Babi pourquoi Rebecca trop so la peine aye pourquoi changer comme maman Rebecca ndeto koye belango pe susukana. Merci beaucoup et pas Yolanda Biso. Merci beaucoup à Dave Mayangi. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup et pas à Sandra. Pourquoi pas na Berger Jimmy, merci. D'abord, ce bolandi biso bisika bozali totoni le boton diago bete bozaki ebele bolongwate botikala toujours dans nouvelle tendance na émission na bino vision réalisation et pas wapi tozwaka ba ICG koya kolobango pona bino. Ndete kote na bino mikolo mizali kola bolongwate na nouvelle tendance pe na Alende TV. Bye.